Monsieur Pesa merci pour ça net la essence na yebi que toujours dans la situation moko ya pasi biso bana Congo makanisi na biso na Congo nzambe na likolo akusala na ba prière na yo ko brosa na ko tshaka communauté sala la prière moko se lo banzambe kidisa nguya na yo liboso na Congo mboka Congo to mona loboko na yo pe ba Rwandais Kabila na groupe na ya ba génocidaire ba pakata mango ndenge Samuel Do pe mobutu pakata libango to yebi déjà challenge makasi nzambe akongela biso na pesi merci parce que bobengi ebele lobi bolandaki prière na mama bena les gars ils vont bien mais bato ebele babengi na babi pasteur obeti masolo kitoko ya bato bazo détruire ba vie ya bato na internet to yebi déjà masolo ya Marcelo Thomas wana na pasteur wana Gigi aventurier oyo aye kolobaki abalisa leki ya mwasi ne vierge c'est-à-dire kaza mwasi ye parce que quoi obandoka bongo na télévision te toyebi déjà Marcelo qui a motomisa mabe bana ya minza bana cité ma mobutu ba témoignaka bayebi nde babengana na église na bango pe mpona bango bazokamwa te enkisi ya mama na bango mpo aza nganga ekomisa ye na niveau wana eza yesu te mpe lisusu tolingi bafille oyo otangaki nkombo ya Eveline na nani Mami Kalala baza na basida bazopanza sida bazosala ba désordre bango nyonso tutaye nde baza na babota bana na batata oyo basali baaventure eza na Londres na Paris na Bruxelles ntina Kinshasa bato bayebi bango mais kamwisi biso ke bakoma soudainement subitement bakoma baprophétesse tout alors ngai avant na balingi bamona bafoto mpo bato bazala ekenge awa na kobenda bato nyonso tu oyo komona bafoto oyo oyebi ke ozwa aventure amoureuse na ye kende kosalisa examen parce que baza na bokomi ekozala mpe batikeli oyo mpo baza na mission satanique ya kobebisa mibali ya koloka bango esoko otali ekolo ya bato tu bapembe na bango eza bato bazalaka na misala mabe babotamaka ndenge wana na misala mabe na kati na bango alors napekisa mpe bato awa nalobaki kosambela na telefone na oyo bebenga yango conférence to nini ezali mabe mingi parce que bato ebele bazoloka bato na nzela ya telefone na nzela ya bapriere ya internet ya nini naboyi te ke moto asambela na internet naboyi te moto asambela na telefone fo sambela na pasteur na ye oyo oyebi ye oyo oyebi vi na ye oyo otyeka ye oyo oyebi mozindo na ye parce que lelo oyo bato ebele bazofrene bato bavie bachance na bango koloka bato na nzela na bacontact na nzela na batémoignage ya lokuta na banzela makambo ebelebele yango omoni meme ngai nasala groupe ya bato ya prière mais nabondelaka na bato ensemble te nabondelaka bolandi nga parce que eza enseignement bible ezopekisa biso meme tose précipitaka kotia bato maboko mpona te soko se précipité opesa motu na yo epa un prédicateur ozo participer na masumu na ye soki mpe yo prédicateur ozo précipité kotia bato maboko na motu ozo participer na masumu na bango alors bible ezo bato ozala pressé te soko olingi osambela na pasteur bolingi bobanda kosambela ne na ligne il faut vraiment osala ye nde balobaka okota na mozindo oyeba état d'âme na ye bolingo na nzambe nde mabe nalobaki lobi epesaka 3 rôles molimo na nzambe ejwaka 3 rôles convaincre du péché kolakisa yo que jésus christ aza seigneur ase révélé mpe azalaka justicier ata basaleli yo likita neti daniel bakangi ye babwaki ye na libulu ya bankosi bamoni 4e nkosi abimi daniel abimi saint sauf donc nzambe saint esprit aza justicier ekokamwisa yango osala 10 ans 4 ans 5 ans ina nini église oyoka nanu va audible te oyoka nanu vision ya nzambe te oyebi nde nzambe alobaka te alors fondaka délivrance donc tolobie te il faut pas kowelisa kosambela na bato parce que bato ebele lelo baza ya misala mabe ntango nazopekisa bino bible sainte bible eza claire mwasi ateya te mwasi azala na nsima ya bilobaloba te na nsima ya nini te alanda prédication na kimia ngambo nazoloba ngo te ezali na 1 Timothée 2 banda na 9 tina 15 balobi je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni des tresses ni d'or ni de perles
ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève qui s'est rendue coupable en mangeant l'arbre et en donnant à Adam. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, moi, si je suis autorité à côté à terre, moi, si l'église soit dans le silence, je peux explication, pour les bandeli na jardin d'Éden, Adam Moutou a péché. Adam avant d'agir dans siècle na siècle, bamvula na bamvula, avant Ève ya alia kimbumate. Kaka Ève l'air aye calamité, alia mbuma, a solo ina Satan peut convaincre mobile na yeba alia mbuma. C'est-à-dire moi si peut les lots, besoin dans l'église et belé, comme on me belé l'église à l'okuta, basinde inde bazakuna. L'église à la mangembo, bakomba, l'église lokola tout bazo sala aventure wana, basinde bazo kende ko encourager bango. Parce que basi wana no baza ba envoûter, yango bazo la place envoûtement ya ali. Bible lobi même que ba okende ko pona batei, o ba otea ba matea ba balingi. Bato bazo te la vérité ba okende te mais ba okende pas ba aventurier. Basi wana le ba comme si ba pasteur wana bandumba. Comme si on mibali na bango balongola bazemi babotaka na bango bakwesaka bango tout. Alors Bible dit moi si azo autorité te liboso mobile, moi si ba pese ministère mais moi si asa servante, moi si à côté à la maman, moi si à côté prophétiser, mais moi si asa un ministère à prophétiser ne ma bena esa bino lobi mais lelo auto comme komona tozwana no oyo prophétesse comme on y wana mutaliboso na longue. Basi oyo baboti na mibali kilikili, babimi na mibali kilikili, bazo séduire batu kilikili. Mais lele oyo, bango wana bozo benga bango ba prophétesse na bino. Basi yango. Na écobiste monene o pe ba koyani mbale belé. Odika bango, o bango mbali ba sorcier, bazo panza kindoki partout. Donc bino mo botala prophétesse ya Nzambe ya lokuta. Bali logimi balé. Oh, bazo détruire Londres, bango wana. Babe klima solo bango mi bale ba koyana combien de fois. Mais balobi ba osali la Nzambe. Baluka Nzambe. Mais bango yu bazo kwesa mi banya batu na Londres pe na poto. O de gadara. Oh, prophétesse Nzambe. Tala maquillage. Ata Satan akuta za vérité. C'est à lati esprit wana sirène ya Jézabel. Mi bali nyoso akuta na bango bango koya. Bino bolobi prophétesse na bino. Sirène bango nyo surtout bango ye pe azanango prophétesse Nzambe tala maquillage o mwana kopia mokolo azali ndumba azali tiel ou bien sa servante Nzambe bino mo bopesa réponse bazo ke de komi pese pa bato boya zo communiquer ou bien milimo mabe ye alobi azo sambela pona bato na ba bag na ye pe bato ba lo ba bag ne ko sambela donc mawa mingi. Binomo bozomona tozali na Sentinel TV, tozoli kapé na Diplex kuna na Sofkins TV, na Petit Déjeuner, où ezali kaka mateate révélation olaxamino bandoki o bazoloka na internet pe na communauté. Entre-temps, bato batuna inga basango, Jésus de Mbandaka o boyebi faux prophète apôtre Yoko, akitai Kinshasa, na ngongo na zo sabino azana parquet na Mama Bita. Mama Bita fundi pe ba botolier passeport akozonga na poto te so basisi makamute parce que akitaki kuna po akende ko ningisa so mpungu mais ake kuna amona ka mwasi na bana te mwasi akende ko funda ye makambo na parquet. Donc dossier wana à suivre Tolanda ndeko na biso za kuna Mama Augustine bazana Mama Bita na Kinshasa ba ko biso ba information. Donc tolobi tozoluka basi oyo ba ko telema ba évangéliser ko évangéliser zo comme ça vous évangéliser c'était basi na kunda ba moni Yesu akufi ba ke ko témoigner
pe ba gagner bato tozoka ba mama oyo ba ko supporter musala nzambe ba oyo ba ko telema ba bondela pona Congo pona mboka pona ba congolais balamuka pona ba Christ balamuka mais tala lelo na internet ba désolé les gars deuxième mususu ye oyo makango ya sikateni évangéliste pasteur Kalala botala bino moko maquillage tala maquillage évangéliste tala maquillage na évangéliste pasteur ye mulimu wa sirène kinchor kibula kindoki nyonso na kindumbe ya nakati botala ye wana la séduisante ye yususu botala photo oyo mosali na nzambe azolekisa na nini botala ye servante nzambe yeyo pona ni atikali tolo polele te po alingi alakisa kaza pembe alingi alakisa kaza kitoko alingi alakisa kaza la plus belle et la plus coquette mais ye oyo bande kolanga mingi bazana baza ko beba soko yebi ke obimaki na babilongi obomoni yao koyoka soni te kende koluka doktolo abanda kopesa déjà kisi parce que balobi esprit ya séduction ekoya na nzela mwasi Satan mwasi azali vase communicante moko kitoko babela na kana Satan na jardin d'Eden mbula nyonso tu oyo Adam avandaki Satan koka kopusa liboso Adam te mais ayebaki ke côté le plus pété zaki Eve et Eve lelo ba évangéliste ba Eve Baali ba prophétesse ba Eve Baali ba oyo basimbi biloko mabe ba oyo basimbi kindoki puis surtout na tribu ya bana basi oyo bato bazaka pembe ndenge babotamaka déjà baya bandoki mais tala sikoyo aye azali prophétesse mais aza makango ya sikatenda aza na bokono mais azokabango ake na Kinshasa sali ba aventure et bomoni ndenge bazotika banzoto na bango soki nazongi susu na oyo mususu wana oyo totalaki ya liboso okomona ke manzaka na ye bouti omona manzaka na ye manzaka ya Eveline bomona ke exactement marato prophétesse Eveline botala kozwa ena ntezala na luka manzaka na ye bomona manzaka ya prophétesse oyo elima ngando bien manzaka na ye kaka manzaka ya prophétesse ka soko tali yango eza kobangisa oyo ezali bondoki te mais ezali likama alors manzaka ya prophétesse ezali l'accepte manzaka ya prophétesse bomona manzaka na ye manzaka ya prophétesse bien aimé tosakana na nzambe te nzambe aza malamu nzambe aza mobateli nzambe alingi biso mais soki tozoya na bavantire epa nzambe tokobetama parce que mingi basakana na nzambe nzambe abeta bango alors nakoki kondima te ke moto akutani na nzambe azala na comportement boye azala na manzaka boye tala manzaka oyo est-ce que eza manzaka moto azosalela nzambe tala bage oyo bomonaki yango na foto ya Marie Misambo bokota na Google botala ezali ba sirène bato balata yango abanzi bolandaki yango mais botala manzaka na ye botala maquillage na ye atie pe bague na ye po bomonaki aza déjà sirène alors moto aboya mipesi kombo prophétesse nouvelle génération moto aboye sikoyo yo oke kolanda ye olobi non aza na onction aza na epakolana okosimba mutu po asani ati mini ntango biso tozoya na ba émission oyo tozoya mpona kosevange te tozoya mpo na kofungola bino miso pasteur évangéliste mami azalaki frère nanga asengaki nga amitié na Facebook tosololani malebele nazwaki ntan ya koteesango malamu mais aza teti nde Kabila aza teti ndenge Kabila amoni ke Congo eza mboka koko na ye fo atikala abomaka biso ndenge ye mpe azosala mais sengeli boyeba nzambe azalaka na mokolo moko e nzambe azobimisa bato nyonso tu na poasa mpo bino bozala sauve tokomi na ntango ya suka bato ebele bakufi na bango na nzoto baza kokufa na molimo na nzoto baza na bomoi na molimo baza kokufa mais bakolinga kokende bango moko te bakolinga kotambola na bino ba oyo bozana na nzambe te obie bozana na nzambe bakolinga koséduire bino tala photo ya servante nzambe
ata MG 30 azara boité bozo mona ma sirène et puis ba démon etondi wana alors tant biso to bimisa bango po bosenga ki bimisa bilongi na bango to mona bango bazo séduit ba pamso balobi pasta ba bimisa bana na bango baza wana babota bana soki mitano na batata mitano mais lelo ba ye na kati évangile bazo tia trouble bazo sala ba aventure bazo pengwisa bazo bebisa bazo kaba malade alors ezali devoir na biso total sabino etamboli na bango total sabino makambo bazo sala total sabino misala na bango total sabino ki baza ya nzambe te total sabino ki baya bato mabe mais okamwisanga bino mo botala oyo ogi oyo basi boni ya Londres bayebi ye na ndenga baventure basi boni ya mabala pesi bango ba rendez-vous na hôtel paye moko akenda kokota libala na Londres na mwasi auta kobenga na ye pona kindumba eleki aesitaka te kopesa basi rendez-vous na hôtel po asala délivrance fo bosangisa nzoto nayebi te so eza na verset biblique nini na bino bana basi oyo bozondima kobima na moto aboye bokotuna ete verset biblique nini oyo yo ozosenga biso tosala biloko ya boye alors ezali mawa mingi mpo na bino kolanda bato oyo lelo oyo bato nyonso misala mabe rendez-vous na bango ekomi na église mpo na nini église mpo bayebi ke église ezali rendez-vous monene esika lipamboli esika bato bazwaka visa okende na lola alors bango mpe balobi biso mpe tokoti na église toteya mateya na biso mpo toganye bato bakende na lifelo Matthieu 23 11 à 13 alobi yango bien bafarisien balingi na bango kokota lola te mais balingi kofrene baoyo balingi kokota lola nga nasekaka bato oyo bafingaka nga oyo balobaka bakolanda nga te nga na perdant te na suka mokolo ya suka toyeba nani oza na lola na okende na lifelo elelo eza na bato bazoprétendre ke basambelaka bazoprétendre ke baza na nzambe 10 ans 5 ans 11 ans 20 ans l'église nani oyoka mongongo ya nzambe te azotuna me yo ebi ndeni wana za ndoki yo ebi ndeni wana moto mosala mabe me milimo na nzambe na kati na biso le reyaka saint esprit salaka nini ezopeso esprit ya discernement ezopeso esprit ya parole de connaissance ezopeso 9 dons oyo wana il faut zonga na cour no affermissement soko zo affermissement pour ba biso ba don ya nzambe ne sala alors biso na kolala kolamuka tongo toyaka ko éveiller bino souci na biso ezali journal le za journée ne lengi journal ko pambo surtout nzambe akutsa yo na ba faute tete ezala bato muso okuta na ye mbala moko vi na yo a infecté yango a impacté yango na ndenga mabe négative impact ngai prière na ngai aso na lali so na lamuki nzamba kutsanga na ba faute tete nzamba kutsanga na ba sorodio ngote nzamba kutsanga na bandoki te daye bandoki pele balalaka balobaka nzamba kutsa so na proverbe te po ba yebi so ba kuta na proverbe délivrance ko sa ma ba kimanga na mona ba ona nzela so to kuta no mona mutako ke lokenga zo batam to kuta na shop ba mso posa ba beta demi tour to kuta na pasteur moka mangembo moninga ba nimbango na landa nga bio monsieur zelozo kimani ote na kimite na zaki na retard mais to tellement to sera plus de 15 minutes retard ici là naza ennemi na binoti nazali méchanté bato ba kotwaka nga bato ba poussa na pembe na nga ba mona ndenge nazali souci na nga zali boza la sauver pona moto ekozala na lifelo pe lola ekozala bisemo na bisemo lola ezali lifelo ezali lifelo na lola bana ba kotango ba oyo na se ya mokili bandimi Yesu pe balingi prochain na bango bokonzi na likolo même les 10 commandements eza nango eloko mosusu te eza 10 commandements eza kaka l'amour envers Dieu et l'amour avec ton prochain même ngale na osala bémission oyo na osala nga na cadre amour nde na osala biloko aboyi po yo okota lola po yo comprendre que bato batamisa mabe ata boboyi ngai na kolanda Yesu ata yo boyi Salomo akolanda Yesu ata boboyi na kolanda Yesu
nakatilai nakozonga na nsima te ata okimi ngai kaka na Yesu ata nasambeli nga moko ngai kaka na Yesu ata bokimie nakolanda ndenge ya Noe na sauve 8 tokota na arche biso liboso tokolanda Yesu oh Yesu liboso biso na sima Yesu liboso nakatilai nakozonga na nsima te bande kwa tabo salelinga likopa bopesi ba faux témoignage ngana zela kaka témoignage ya Yesu ata bosanganie bopesi ba faux témoignage nakozonga na nsima te bande kotika masumu tolanda Yesu mami tika masumu tolanda Yesu tika kindoki Eveline tolanda Yesu tokozonga na nsima te o tika koloka Eveline tika koloka tika koka banyama tolanda Yesu tika koloka lifelo ezali tokozonga na nsima te tongo na lelo ezala tongo ya mapamboli tongo na lelo nzamba visite na nzela na poste na nzela na coup de fil rendez-vous ya musala ozali koluka ozwango soko ozaki na programme ba changer ndako to ozovande pa bato mpona ndako na yo ozwa lettre obima confirmation ya ndako emonana soki dossier no eza na home office ozozela home office ou bien service des immigrations ba répondre positivement parce que nzamba alobi esika nyonso yo tie makolo bapesi bino nzambe nanga pambola nzambe nanga tombola neto ya bino merci na bao basoutenaka biso merci na bao bapambolaka biso merci na bao basistaka biso tala déjà tongo bato bazobenga tolalaka te butu moyo bato babengaka eza dérangement te nasepelaka parce que bozopesa biso confiance parce que boyebi ke kokutana na proverbe ezali koleka na protocole te obengi directement ozwinga soko bengi na ezoyamba te una na prière una na émission mais après nazongelaka bato Yesu aza na nzela Yesu azoya Yesu akoya kozwa ba oyo bayambi lokola Seigneur pe mobikisi lole yali lifelo yali bandeko oyo ba komisi nzoto na bango esika ko séduire ba komisi nzoto na bango temple masumu bazwa sida bakaba bakabola bato baloka bamikomisa kitoko po ba séduire bato mibali ba obima na bango batikela bango botutu ndeko na nga o ezali avertissement nzamba zo bendo matoi tout ce qui brille n'est pas de l'or basi lokola ba oyo wana soko miko bima na bango ba lemo na ba demo ba otikela yo yozamawa ba bomi bisi ba mabala bato belé yamana mobali nyonso tout soko za na mobali na yo yoza na salon ye na chambre tuna ya kimaka kotala Facebook ensemble lelo pona nini surveiller kaya azotala nini so akuta na ba sirena boy mobali akei yo pe libala ekei bana batele ngani alors ezali trop dangereux na kati ya communauté comment na biloko boy batei na nzambe baze belé ya solo bazali ya lokuta bayali tango zolanda mosai na nzambe atanga tuna témoignage awuti wapi tata na enani mama na enani po bana banganga nyonso bakomi ba pasteur bakomi ba prophète baye na bango te po ba pambola bino baye po ba bebisa bo moyi na bino edingwe aloba clair ye aoyamane Yesu te aza muto akisi mais bakoyi kokosa ye te ke akomi évangéliste po ba memi na poto ya bona ye aza clair même lelo oyo soki nzamba ninga sauver edingwe ko sauver journal lelo za journée malam nzamba pambola bino batela bino merci pour la confiance toza malam moza na Sentinelle TV bonne journée nzamba za na bino merci